Peniel Kalambai alalaki na ANER, alalaki na service spéciaux. Bota la vidéo oyo nazotiela bino pote bomona ki alalaki na service spéciaux. Bolanda vidéo. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bonjour, beaucoup de gens m'appellent pour comprendre ce qui s'est passé dans l'affaire Peniel. J'ai la malchance d'avoir été le seul journaliste qui a assisté à cette scène. Alors, beaucoup pensent que ça s'est passé à l'aéroport de Ndjili ou à l'INRB. Non, c'est faux. Les images que vous voyez, Oyo Peniel, tout ça, c'est ni à l'aéroport de Ndjili ni à l'INRB. Ils allaient dans le laboratoire Raphaël de la maison Fondation Maison Pungwe, en diagonale de même ligne. Tout ce qu'on sait, c'est que Peniel, d'abord maintenant, il a passé nuit au cachot, dans les services spéciaux. L'affaire continue maintenant. Ce que vous devez retenir, c'est que Peniel a demandé service à un certain Richard Kalema pour qu'il lui fournisse un test Covid. Ça, Peniel l'a dit publiquement, l'a dit à l'OPJ qu'il a verbalisé. Et j'étais là. J'ai été le seul à avoir assisté à la scène parce que je suis voisin du laboratoire. Mon bureau est juste à côté de même ligne. Alors, il s'avère que Richard Peniel a un service. Richard a un data center à l'INRB. Richard est technicien, informaticien à l'INRB. Et Richard, à son tour, au lieu d'amener Peniel à l'INRB, il a amené à Bengi Moutumususu, à PC coordonné à Peniel pour Moutona qui ne la test na combo à Peniel. C'est ça qui s'est passé. Donc, la fille qui est venue ne connaît pas Peniel. Peniel ne connaît pas la fille, mais les deux filles ont un ami en commun, le fameux Richard. Richard qui est technicien à l'INRB. Mais pourquoi Richard n'a pas amené Peniel faire le test à l'INRB? Est-ce que par hasard, Peniel a salé déjà test Moussous qui est positif et qu'ils ont cherché à salir ce test Moussous, place Moussous? Mais pourquoi Richard, qui est technicien, n'a pas voulu que Peniel se présente elle-même dans le laboratoire Raphaël de la Fondation Maison Pungwe et qu'il a envoyé quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui se cache? C'est dans ça. Donc, Peniel a passé nuit aux services spéciaux. Là aussi, j'apprends qu'elle a cassé des choses. Et à la Peniel, et à l'autre fille. Les deux ont passé nuit là-bas. Et en ce moment, les services s'activent pour mettre la main sur le fameux Richard, pour comprendre le rôle qu'il a joué dans cette saga. Non, ils allaient règlement des comptes, ils allaient parce que Peniel a salé émission, tout ça. Je ne pense pas que cela a un lien. Le problème ici, c'est que le laboratoire veut savoir pourquoi cette femme s'est présentée au nom de Peniel, pendant que Peniel est à Kinshasa. Et quel rôle le fameux Richard a joué dans cette affaire. Voilà ce que vous devez retenir. Salut. Bandeko nakanisa bolandi vidéo boyoki ndeko ndenge alobi. Alors ndeko oyo azali koloba ye azali ndenge kaka lobi inchiringana bakisa. Alors bandeko boyeba yango bien Peniel Kalambai apesaka deja esengo na bato mosusu pe apesaka kanda na bato mosusu. Alors Peniel Kalambai makambo oyo asalaka bayebi asalaka pona ye moko, pona intérêt na ye ou bien pona makambo na ye ya couple ndenge bazalaki na ndenge bakabwani makambo kaka oyo ezalaka na ba couple. Alors Peniel Kalambai moto oyo yazane na problème azalo kola moto nyonso te. Mike Kalambai asalaka nyonso pote baboma moto pamba te
kokabwana ya Peniel na Mike Kalambai toyebi yango ata boyebi te nga na koyebisa bino. Peniel a bénéficié ya trop, Mike Kalambai a bongisi makambo ebele ya trop. Ata bozomona Mike Kalambai a komi pasteur lelo, azosala marjabu ezoza na succès. Mike Kalambai aza a bonne santé, azali toujours bien, mais abongisi makambo ebele oyo bino bokoko imagine te. Azwi pe makambo mosusu ya sika na force na ye pe na ndenge amesana koluka makambo. Alors bandeko, tangu Mike Kalambai azwi makambo, eza pe na bato mosusu na sima Mike Kalambai bazwi makambo. Donc nalingi naloba boye, Mike Kalambai ndenge azalaka wana, makambo asalaka toujours tango aprofitaka, eza toujours na bato yo ba profitaka na makambo ya salaka. Donc soki kote moko azwi likambo na likambo contre-temps na likambo moko badako sala ebebi, donc bato pe bakendaki ne kote kuna makambo ebebi. Alors soki bato wana bayebi makambo na bango ebebi po na Peniel, bakozala na kanda ya Peniel, mais bakovanda na bango calme. Mais Peniel ake na Congo, Peniel azoleka na ba chaîne ya télévision. Nakanisa boyokaki bien pandeko na biso oyo aza na team Bilokos, Yvette Okapi, Mama Terrain, alobaki bien. E Bodo, soki Bodo asalaki émission pa ya Leketchu pona kolobela Peniel. Mais ye abengaki Leketchu, alobi Leketchu émission wana eleka te, émission wana ekota te. Alors émission ngo ekota te, mais ezali soki Yvette Kalombo apekisaki bayebi tina. Soki pe Yvette Kalombo alobaki akokosala makambo nyonso batu bakabwanaka, bango biso pe tokabwani asala makambo nyonso oyo akosala, mais atika kaka kombo ya Mike Kalambai, amemaka kombo ya Mike Kalambai te, babengaka ye Peniel na kombo na ye. Alobaki bongo, bango tu batiaki makambo na se. Alors, soko moni mutu na internet, bazo tia makambo na se, etanke bayina Peniel, yeba, c'est possible. Na cesse, bazo préparer piège. Mais Mike Kalambai naza sir et certain a préparé piège mokote pona Peniel Kalambai. Raison liboso Mike Kalambai a koko préparé piège moko pona Peniel ite, po Mike Kalambai azana posa Peniel azonga États-Unis, azala pene ya bana. Donc Mike Kalambai alingi Peniel azonga États-Unis pona kozonga kaka te, pona atika ye kimia na Congo te, mais zali po azala na bana, parce que bana babongaka pene ya mama na bango. Alors Mike Kalambai ako batela liboso Peniel avant batela bana na ye, po bana na ye po bazala bien, fo mama na bango azala. Yango Mike Kalambai ataza na kanda akolinga kosala Peniel mabete. Kokotie lubwaku akolinga te. Kobetisa ye akolinga te. Kosale mabe akolinga te. Yango bomonaka Mike Kalambai, à part kozala serviteur de Dieu, ase kontrolaka bemosio wana pona bongo. Yango wana Mike Kalambai foko écarté ye. Na lobite à 100%, mutazaka ka mutu po Mike Kalambai azan zambete. Mais foko écarté ye à 80%. Ke azali na kati kunate. Mais siko Peniel Kalambai, ndenge azawana, batreke na maison wana, bisika kena kosalisa test eza bongo te. Mutu atreke ye, ezali o batangi kombo Richard. Richard mutu atreke ye. Soki nakoki ko bakisa lisusu boye, batu oyo batreke Peniel Kalambai,
baza susu na nsima ya Richard. Bato yango banani kaka bato oyo bazalaki na Peniel, bango kaka batrike ye. Bato oyo bazalaki kotambola na ye, parmi bango moko susu aza na kati na ba oyo batrike ye. Bato oyo baliene maboke na kati na bango oyo atrike ye pe azalaki. Alors eza pe possible na kati ya bato batrike ye, pourquoi pas na tia 50% pamba na prophète Denis Lesi aza na kati. Na yebi bokoloba za homme de Dieu, mais nga nazoloba selon analyse, selon biographie ya pasteur Denis Lesi. Bobo sanate, pasteur Denis Lesi akota lubwaku pona mbongo. Bomona basala bande organisée, bolanda kaka ba image inutile ba répéta kango. Soka sala ki bongo pona mbongo, akalikilaki bien likamba kosala, ba prepara kuwana kitoko. Ndenge moko soki bateki Peniel Kalambai, propre papa oza kotambolane, akokozala na kati to azape innocent. Yango na tie 50% akokotrike Peniel ou bien 50% innocent. D'avance azomona na te. Na yebi akomona na kuna na aner akene négocier na CC, bato yo basalaka be tricage na ba o batekaka bazalaka toujours sur place na kati ya likambo wana. Na kanisa soki bolandi nene ya kelokelo, pyromane ya internet, tango atumbaka moto azalaka toujours pene bisika atumbi moto. Ba pyromane bazalaka toujours bisika bapelisi moto. Ndenge moko ba yuda na ba o batekaka bato na ba o bawanganaka ata likambo ye akozala toujours pene. Netinga papa robo nazosala émission boye. Bato bakotala nga ezakaka bato balinganga te na ba oyo baza bamifiti na nga bakotikalaka ko surveiller nga te, bakotalaka nga tina liwa na bango atanga nazotala bango te. Alors bandeko, Peniel Kalambai ndenge akendaki azalaki na Congo, batielaki ye bamitambo ebele, asote bamitambo ebele. Po Peniel tango akendaki Congo, ayebi danger oyo akokozala nango, esika kolala fo azala bien na bato moka bien. Akomi na esika kolala ya kitoko. Mai ya bandomela, biloko akomela kolia, akeba na poison. Akebi pe na poison ndenge bakebaka nango. Kotambula atambula nekenge. D'avance atambula na mutu moko oyo akoprotege bien. Atamboli pe na oyo azo régner prophète Denis Lesi. Alors azalaki na bato oyo yo Peniel akomaki na esengo na assurance. Yango bomoni Peniel na video wana na kati ya laboratoire wana, même OPG aza wana, bagent de l'ordre baza, mais aza sir na ye, aza ko bamba biloko pamba te, ayebi, azo tambula na bato les plus influents. Mais nzoka nde ayebi te, wana eza tiers monde. Na tiers monde, même ba président batrikaka bango. Soki tembe, botuna, Lula da Silva na Brésil. Soki tembe, botuna, Gbagbo na Côte d'Ivoire. Na Congo kutu, botuna te. Botuna te, botuna te. Alors, yango wana bandeko, Peniel Kalambai, gifle oyazui, en tout cas, mutakoko bimisaye, mutakoko sala tout abima. Ezalinde Mike Kalambai, pambate, Mike Kalambai na 80% on a lobby, aza innocent, naza sir akolinga vanda bongo te, akotinda batata na mayele, batala kana ye, po abima, pambate, yazana posa, bana na ye, bazala na bakoko te, me bazala na mama na bango. Bamonaka mama, babengaka mama, babengaka bakoko, bamami, bakoko, bapapi, babiloko bongo. Bien sûr, bakoko ebele ya mibali, remplaça kombo ya bapapi, lelo bapapi, bakoma na bango, bakoma, bapi chen,
ba mami pe ba koko ba remplacer bango et comme mami ba mami pe ba koma na bango ba mami cho yango wana awa bandeko likambo ya Peniel Kalambayi ou bien Peniel misuni po nanu azwi mobali ya sikate lokola azolakisa biso misuni penga papa robo na linga misuni na komolia misuni quel misuni. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, Maxime Tolo Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.